na pasteur moko bien aimé dans le Seigneur en pleine chair. Papa pasteur akoyaki azoteya bamemi na hôpital, tant akomi na hôpital quand na comme il est grave akomi pena kata motema ezala na mwasi ya collaborateur na bien aimé dans le Seigneur OK basala na église maman abana kobota te pendant 11 ans ba prier batamolo partout azobota te et papa pasteur na habité ce qui ezalaki pratiquement que ezala na Bible ou comment OK asengaki mwasi ya collaborateur na ye pona ke azazine babimana papa pasteur avant kata motema abi que non maman bana kobota te mwana oyo azala pas collaborateur Jackson nanga ada mwana na ete ada mwana na ngai na ndenge c'est directive ya nkolo ke ba comme na niveau que papa abimina maman pona ke azazemi bien aimé dans les Seigneur secret bimi et sali scandale kuna mobile azolela ada très touché mais ce que mutakomi akwei après à lobby yem tazobi mana mo te ke ezaki tote donc les sous-mongo ekolaki après comme le bibon à l'Epanzani maintenant ozo ba ke lisolo cher c'est pas maman que mon sein nzama koko na cher per kufina cher mabeza te nzamba ko ani ko utiliser biso de ce dont ça là on a bomba bible le binu se bomba be obima bobanga bango te pour nous se bomba na koku e obima na moi amate ozo lo ba ke nzamba za na kanda nzamba za na kanda ya nitani c'est que bible zo ba ke nzamba za le Dieu miséricordieux kanda ya nino le bika akoli misali susu te nzamba za na kanda koya batmuso atelema na char ote ya bulukuta koya wana char oli nzamba yebisa nga batmuso na koya kana ba char o bazo banga susu nzambe te bati basimbi bible bazolo ba vérité mais na quatre au fond vérité zate tout mon a quitté na délivrance mon côté sur ma si à sala abimisa mutunguma ah bon parce que ils a esprit ceux qui ngume côté na esprit et m'appelle na esprit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission. Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya, Mosali Yatata, les serviteurs du Père bien-aimé dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, Lola Ezofuta. Laisse-moi vous dire que Lola Ezofuta, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant Toya Robakenzama Boye. Tokwaye et lisusu owapi lelo bonzambe et kitana loyembo te me na maloba elongona na nboyebi déjà très bien na maman prophétesse Sansi Kimmangu en provenance de l'Allemagne bien-aimée dans le Seigneur visionnaire de l'église Sycomore et de vie. C'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission. Rien que et la vérité bien-aimée. Vous êtes toujours connecté dans le meilleur site Nabino, La Voix Céleste Nzela ya Lola. Zo kota bien-aimé dans les Seigneur. Na bande union sto ba benga biso ba soutenir vraiment émission yo de partout en tout cas balanda biso ba sala biso ba remarque. Merci na bino union surtout nzamba ya Lola mon abino Lola et futabino na maman na biso Philo moko ya motema vivence de homo depuis Londres na mon frère les frères Papi Kongenda l'homme de Simangolo depuis Suisse oyo azobi mis album ya sika ezobi makala minte ya kitoro makaskoleka na komoya. Qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Point d'interrogation dans ce cas. Ndeko Papi Kongen a tourné question. Qui sera sauvé? Et vous allez avoir pasteur. Et vous allez avoir Obatamula na Obanga Nzam. Et vous allez avoir Nain Torotuna Pe. Mutuna wana maman. Prophète Sassi Kimbangu. Qui sera sauvé Mukula Soka? Bien-aimé dans le Seigneur. Merci. La papa pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Suisse. Na maman Mami Munga. Motema papa Blaise Mbonga na Suisse pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe Lola Ezofote Lungo na maman Sansi Kimmangu la prophétesse. Shalom maman. Shalom. Maman bonne santé. Santé za bien nangolo nzambe. Ça va? Ça va. OK parce que na bana na mona yo na malisco na moni ça va. OK maman et mon gentil na bande bazola ndo enceinte maman. Amen. Le lobani no kolo bana bandeko bana église bazola no partout ba ba sipena maman le lobani no kolo bana bango nzamba pambola bango ba onyoso balinga akutunga te balinga Yesu oleka nzamba pambola bango bola muna nzambe ekota na bandako na bango
nzambe asepesa mitema na bango donc kana kopesa baolinga Yesu en tout cas. Merci beaucoup maman. On a excusé. To bengisi maman, to me un peu là par rapport à la prédication na moto landaki. Suite il y a les Camboumo et tout ça précisément dans la province il y a comment Kasaï central. Les bossés ils ont Kasaï occidental bien aimé. Précisément dans Kananga, OK bandeko babengaki ba pasteur babengaki et aussi ko sala manaka na quartier Ndesha. Le quartier Ndesha, c'est vrai que l'adresse bâtiment de la avenue Luisa, bien aimé dans les seigneurs, il y a un autre Yami, maman, la prophétesse, Tozo Sukawati. Parce qu'il y a des délivrances et Sengé Bananza et Balanda. Parce que le lot, celui qui est né comme moi, vous allez dérangera vraiment ma case. Autant partout, le cas solution, on aurait accepter ma proposition, nous avons proposé pour que on ait ma posada, pour que on ait délivrance, on ait solution. Na di kamno ndenge et autre ça ma kuna na kananga na pasteur moko bien aimé dans les seigneurs en pleine chair papa pasteur akoyaki azote ya ba memi na hôpital tant akomi na hôpital quand na comme il est grave akomi pena kata motema ezala na mwasi ya collaborateur na bien aimé dans les seigneurs OK basala na église maman abana ko bota te pendant 11 ans ba prier ba tamolo partout azobota te. Et papa pasteur, na habité ceux qui pratiquement ils ont la Bible au comment OK qui moi si y a collaborateur na pour que azazine ba bimana papa pasteur avant kata motem abi que non maman bana robota te moi na OK azala pas collaborateur diacre nanga ada moi na été ada moi na ngai na ndenge ke na senga bango ke na ko na maman retraite ba prière et comment qui na ko isamana maman selon na éviter ces directives en colo que ba comme si na niveau que papa abimina maman pour que azwazemi bien aimé dans les secrets bimi et ça scandale pour na mobile azolela aza très touché ya on est le lot redécouvrir ba sorte ya ba délivrance nini et sengeli ke bandini o que peut-être boyebité et le on a maman prophétesse censé qui manque o pe que nzambe a utilisé puissamment bien aimé to mirempe pour tout na maman prophétesse ba sorte ya délivrance ni et sengeli ko landa maman. Quand on a l'église, on a mon épée qui est na bilili, toujours moi qui maman aujourd'hui a bien, bas service, toujours ça la bas service, toujours mon appel na matin non maman, na ngana poser question le bail que attend les l'homme qu'on la patte, attend que moi c'est que te bimiote, nyo que bimiote pour délivrer ce qu'on a aux alliés. Par là, aux autres allusions à nini maman. Donc là ça la allusion te menazo le bango, pour toujours tambola na matambe ya Yesu. Tout le monde a quitté la délivrance mon côté sur ma si à sala abimisa mutunguma. Ah bon? Parce que ils ont esprit. Ceux qui ont me côté na esprit, ils m'appellent na esprit. Tout le monde a mis sa mototé pour makamuso, tout le monde a mis sa mototé pour supportant côté même biso moko ba sali nzambe, ils ont ablo musu nzamba bombela biso. Asali yango me yo monité, mais asali yango yango ngana lobaki nazolo ba presque na bana nanga toki mambangu te toki makima te parce que bible lobi na tango asuka mingi pe ba oya na kombo ya Yesu ba osala pe lembo ba signe mais ba osala ya nzambe te donc to kimango to tala ka délivrance toujours mona que Yesu Masia salaki yango bito kolanda. Mais maman tant on le dit que témoignage ba miracle on dit Yesu asalaki maman mais Yesu ye mo azo ba ke boko sa ba miracle ko legana nga ozo mo ke ko bimisa ba misele ke te ba pese ko pe oza ke ba miracle o Jésus ye mo kutalo boko sala ko legana nga. Et oui to sala ko legana ye parce que lo baki yango atambola likolo ya mai mi style lo na atambola likolo ya mai. Ti lelo. Yesu lo baki yango na ba oyo nyusu ba kondima ye ba kolanda ye ba kovanda na sa makolo na ye. Alors baki bo sala mila ko lekanga ngasko na mwana na tambulo likola mai azate parce que ma belle ki mingi to ko sala ngo bien sûr to sala ngo ko leka o Yesu asalaki soki to revendre na matambe ya Yesu to ko sala ngo ndenge alobaki yakosa te azana sima maloba na yepo akokisa. Quand mon souci que il a dit c'est une directive encore non ma particularité mon bonza mazo utiliser comment on a domaine mon pourquoi en pleine prédication maman non na ko tele melango te mais na lingi na façon d'atia mitu abana nanga et tambula te
eza soki lokola ni bakima te baza ba amo nzambe a confier biso un jour akotuna biso ba am wana Yesu Masiya azoloba papa nakumisi yo pamba te bato nyonso opesaki nga ata moko te abungi sauf mwana libebi Judas mutabungaki donc Yesu Masiya agardaki peuple ya Nzambe abungisaki muto moko te nga na telemeli mutu te me nga nazoloba oyo Nzambe azoloba nanga na telemeli nanga mutu te me nazoloba vérité oyo Nzambe azoloba yango nazosala yango pe nazoloba maman comment on a pas que Moïse a ça dans la Bible tout le monde on dirait que ça bon les qui bon Nzambe Moïse tout le monde que mai comme qui makila tout le monde que Moïse a bimisa qui ba benga quand ba crapaud maman c'est que dans moment na biso obenga pe que Moïse a qui bon Nzambe non Bible lobi na biso na Amos lobi Nzambe asala ke loko te soki ayebisi te basali na ye ba prophète donc Nzambe asinelaka ba pasali na ye ke na ina sala boy a osala ngo abaki na Moïse abi Moïse mema peuple nanga vanza bango pembeni ya mai bazala wana na yebeloko na kosala Moïse koyeba Nzambe oyo abenga yo Moïse avandaki wana mais Moïse aki na sekele moko na Nzambe etango makele ezoleka na bana Israël Nzambe alobi na Moïse abi Moïse lobala bango batika makele bavanda nie bato bozomona bomona bango lisusu te alobi na Moïse ko pusana na nzete Moïse ayebaki ke Nzambe alingaka bola mai ba crapaud eux kitaki na Égypte yaki diflo yo Nzambe baki alobi na kolakisa bango ke ngango na tindio yango alobaki kene na mai bwaka nzete ko makila Moïse akabwaki nzete neso osala Nzambe otinda iti osala ngone yemoko azubisa magorodo wana tam suske peke bande musu ekoza ke pa expérience na bango na Nzambe eza nango na Bible te mais e contredire ne maloba te expérience na bango na Nzambe nga foma tukana alingi na juger te mais ngai nazoloba na bato Nzambe konfienga na kotika bango babunga te ah bon oui na tika bango babunga te parce que lobi Nzambe ko zwanga na ko kende na lingi na za la place à bien na mona musala oyo na sali nous appelle lifuta nango même na suna sena moité parce que na oleka nanga mais peuple wana onza ba konfienga ba obunga te funa ba ngo vérité ndenge na Bible na funa lobango na kanga munote ouais OK maman vérité et ça on dirait que na ça mais na église à maman na dans un problème mogo malade mogo et tout ça maman na ke côté musu ba ke malade yango to bimisa na ndenga muselekete non c'est pelate maman te ngaza kunati batikili babi na biso na kombo na Yesu nyonso ya mai ya se ya likolo ekogumba mape ekonguluma na kombo na Yesu Masiya de maladie monte otema liboso na Nzambe na kombo na Yesu ekobima soki eza bongo tokufa sute na mokili ah oui tokufa sute liweza sute made za sute mais soki ezozala po lokumu ya Nzambe monisama kati ya bato ezabela bato misuba botama miso kokufa mwana moko botama miso kokufa bayaki ne pa Yesu balobi me pourquoi mwana ko botama tant suba parents na basalaki lisumu miso alobaki na bango pote nkembo tate monisama donc na lingi na kota te na domaine ezanga te mais domaine onga na zolubila oyo Nzambe konfienga donc mapa le vina ngana kotika te yo bunga ngana za mukengeli na yo na li sentinelle Nzambe tienga pona tala yo soki le kambezo ya Nzambe soka betingo ngafuna lobano ke papa Levino zo kenza malamu te pour ça lobi yango te makele otanga wana mutu nanga de soko peuple wana o Nzambe konfienga na kotika te makele otanga wana mutu nanga funa yebisa bango soki bango babona bango ngasi na lobi connaître que maman na ngana eba likamo oyo utali ko sa Bible zo apôtre Paul azo ba que soyons mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ce qu'on azo eba te na minute maman essayer to la bino na bamakamo bozo sala biso peto la naka lokolo okoma parce que quand moi otu ko sala makuna na kana otu ko yoka lisolo mbande ba otu benga biso na lobeli en réaction ne ko za pour nini est-ce que ba modèle ngo pour la zone de senga to la na ndenga boye okoma bonga na zolanda modèle ya Yesu oyo alobi o badiso ba ko basengeli balanda to landa Yesu Yesu a Saint-Atin avant na pena basiti soki lelo ezomona mate parce que mikolo ko ya bat miso atele mana cher ote abulukuta ko ya wana cher oli Nzambe ayebisa nga bat miso na ko ya kana ba cher ko bazo banga susu Nzambe te bati basimbi Bible bazolo ba vérité mais na quatre fond vérité zate elo muso za caché bombami
siko nzambe esa zu musala na ye parce que musala oyo eza ya biso eza ya nzambe donc biso tozali kola lokola bavase na bani ko utiliser biso donc soto osala ngo na bombama bible elobi nyonso eboma bien obima bobanga bango te mpo nyonso eboma na koku ebima na moi. Mais maman tant ozobaki lisolo ya cher c'est pas normal que mosala na nzambe akoko na cher pe akufi na cher mabe eza te nzambe akozwa ye na honneur mpo nzambe azwaka mpe bato ne na honneur papa na cher ozote okwei en plein bon na ina lobela plus na cher te nzambe akozwa mosali na ye na honneur atungisi ye mpe na maladi te azwi ye na kimi nyonso bino mpe bokoyeba ngo ke azwi na kimi nyonso wane oyebana mais soki moto akomi akwei après alobi ye moto azobima na moi teke eza kitoko te donc lisumu ngo ekolaki après comme lokola bibon ale panzani. Ok, merci beaucoup maman professeur Sansi Kimbangu tolana na makambo lobaki na église ezalaki na France tolana extrait ya prédication maman et on se retrouve toujours après pour la suite de notre émission Rien que la vérité. Yesu abimaki na tombeau. Le Seigneur Jésus qui est sorti du tombeau. Il me charge de te dire. Et comme temps final. C'est le moment final, le temps final. Amen. Amen. Et comme c'est le temps de la fin. Nous n'allons plus prêcher. Les anges de Satan sont dans ce monde. Ceux qui apposent le cachet de Satan. Mais n'oublie pas que les anges de l'Éternel existent ici. Ceux qui donnent le sceau de la vie. Le sceau du salut pour ceux qui l'aiment. Ne te dis pas que je chante pour les hommes. Tu chantes pour Dieu. Lève-toi. Lève-toi droit. L'Éternel tient un niveau entre les mains. Il commence à mesurer. Tous ceux qui sont courbés, l'Éternel dit qu'il ne pardonnerait plus. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Prier, c'est bien. Mais tu pries, tu n'es pas courbé. Si tu es courbé, profites-en avant que les anges n'arrivent. Parce que l'ange qui se tient dans les cieux, entre les cieux et la terre, il y a un ange. Il a une épée entre les mains. Alléluia. Amen. Parce que c'est le temps final. Tout ce qui était caché va sortir. Même notre comportement va apparaître. Parce que parce que l'Éternel, le maître du chant, a pris un niveau. Il mesure. Il dit, je ne le pardonnerai plus leur péché. Parce qu'ils m'ont donné le dos, ils m'ont tourné le dos. Je ne pardonnerai plus. Il dit, il voit l'Éternel debout devant un mur. Il tient un niveau de maçon. Il commence à mesurer. Il commence à regarder. Si je ne suis pas courbé. Il dit qu'il ne va plus pardonner. Bien-aimé. Bien-aimé, le moment est arrivé de s'approcher de l'Éternel. Tous ceux qui servent l'Éternel, l'Éternel le mesure. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta mama totola na Mateo zolobaki nzamba za na kanda nzamba za na kanda ya nitani c'est que Bible zolobaki nzamba za le Dieu miséricordieux kanda ya nino lobika akolimisa lisusu te nzamba za na kanda na kasi na pesa ki mo ba verset belé et ceux qui bandeko bakoko landango bako comprendre ngo to komi na temps final et komi temps ya suka et temps ya suka mais bato bazo profiter te temps ya suka auto komi na révéler auto yomoka bon yo so comment dire temps ya suka yo zo mona ngote yo moko révéler maman muta répondre na réponse ma caméra to yo maman senti to komi na tango ya suka donc tango ya suka makambo no surtout oyo molimo nzamba alobaki oyo somasi alobaki esi ekokisami donc soki bato bako profiter nango balobi bible zoloba ke bato
ya liboso bakoma bato asima bakoma bato liboso donc elingi koloba bato misu lelo baza na ba disco bato misusu lelo bazomela to likaya moko mabe mais soki bakondima même na pokwa nzamba parce que baki na ignorance bazalaki na ignorance bayebaki te o bazosala mais soki bandimi nkolo akolimbisa bango mais bato bayebi babenga ngo lisumu anko moto ayebi ke on a osala eza mabe mais azokontinue na mabe chantre ndenge olobaki bapasteur ndenge olobaki ke oza kotengama il faut otelema tenabaki niveau ok vas-y tenabaki niveau ba maçon eyebaka soki otonga ndako tant bo tsa ezebaka mire etengabi donc koto il faut abeta brique boye donc ekomi na ntango oyo moto azoyebaka on asalaka eza mabe mais azokontinue na ye kaka bongo soki sikoyo liwe ekuti yo na kati ya likama ndenge wana oza bolimbisi izate tinde ozolobaki lisumu anko ya kotenga mama nzambe akolimisa lisusu te pourquoi parce que bato balingi kogumba bela susu nzambe te balingi ko reconnaître te na mabe o bazosala lokola balingi ko reconnaître ngo te nzambe pa olimbisa te parce que David asalaki mabe balobi mboka mobimba kufe kotaki nzambe akisaki ange wana asimbaki épée abandaki koboma akomaki juste na bilanga ya David etanga komi mais David ayokaki mawa malobi mais peuple bazo kufa boye eza makambo sali mutememi kufa oyo alobi nzambe yokelanga mawa etanga kaka alobi nzambe yokelanga mawa directement nzambe alobi na ange longola épée parce que angara boma David nzambe azala na partie primo côté soki osalela esalele na solo soki osala te kupuka okata yo moko mosusu nzambe alobi na ange wana simbaki azali koboma alobi na ye zongisa épée zongisa ngo na esika nango akata David te parce que David andimaki mabe na ye toza awa soki tokondima mabe na biso mabe oyo tozosala lisumu oyo babenga yango lisumu chéri lisumu oyo osala ngo lelo nzambe aza nzambe mawa toyana tanga moment ya grâce parce que grâce mpe elongwaka nango ti grâce mpe kolongwa donc ya toyana moment ya grâce mais tokontinue nango te kosala kaka lisumu wana po liwa ntango eyaka mpe loba te mais il y a un pasteur mama oyo mpe kena kota nkomo na ye te totonaki mpe na ye émission ayebani mpe yo mingi eza moment ya grâce eza ondire ke mama une faveur immérité oyo ke nzambe apesi eya kolonga mokolo jésus ye moko akoya non mama parce que alobaki kutu na mateke lisumu oyo osalaki lobi oyo osali lelo na oyo kosala lobi okoya ese elimisama na croix nini je vous jure maman ba émission ezali bandeko balandaki lisumu donc lisumu osalaki lobi ale oyo nango su lelo oke nango su lobi donc c'est le mwana croix yango nga nayebi so na kobungisa te bato nzambe apesinga bible lobi na biso na livre 1 Jean 1 Jean 1 na 9 elobi soki toko reconnaître mabe na biso nzambe azali juste fidèle ya ko pardonner ba péché na ba iniquité donc iniquité eza lisumu moko mais ba kobaki on ebende mais nzambe kolongola ngo pour te reconnaître ngo il y a koloba te ke lisumu ya sala ki lobi na ya lelo na ya lobi zoya donc ça ekende kulus ok te grâce ko longwa nzambe soka ti liongolu otama na sangolu nzambe ndima pe nzambe wana yiba pe nzambe wana mais soko yebi te mokolo moko ekoloka na mupepe boye mama Paul kuti ye moko zoloba mabe na boko sa yande na zo sabola mna lingi solo na kokite se kazana na mwa lisumu mo wana péché chéri ndenge mais pour la zala ko sala ngo na kata na fo na ye azaki alingaki nzambe na motema na ye alingaki nzambe donc alingi su mabete alingi su sala mabete mais za batu mosusu bayambi mabe lokola ba chéri bongo zo banini masuma lobi na ya lobi kuna eko elimisa mera déjà na quoi moi chez za yako sa musani na mo akasema tutika na biso osambela parce que c'est elimisa na ngona quoi masuma batu tu elimisa mana ngo tutika na biso osambela bongo point to côté ya lisumu point to côté ya péché to côté ya péché pourquoi ce que c'est elimisa mana ngo tutika na biso to vanda to ka maboko Bible écoute na Jean 17 maman Jésus a zo la prière ba oyo pesa kingai na talisi bango nzela non sauf les filles de la perdition c'est que ba oyo ba okeneli felo
batangama ke baokende life te moko biso ba oyo te napesa exemple gas biso ba oyo totangama ke tokende oke nzambe apesa Jésus ata tosumuka na biso moment ya grâce pasteur napesi mbote mais nazo c'est réservé autant comme on est parce que c'est émission non oyebi paye très bien te futika mabe soki totika mabe te un jour bolumbu ngo ba omona ona batu nzamba za tata apesi biso temps ezana batu mususu etu na tongo il fallait bakufa mais nzamba permettre angote po alingi bakoma lobi bandima baye bataza nzambe mais soki balingi kondima lobi te lobi ezoya eza nzambe le moto vandia eza ya biso apesi biso moment oyo eza ya nzambe apesi biso mais lobi po na biso eza ya nzambe le faut profiter tout ça la grâce c'est vrai to profiter de grâce sango tout ça là na ndenga malamu grâce wana to profiter ango ndenga mabete ndenga malamu. Ok, bien aimé, tozo kobana maman, exact que dans une gamme pasteur, nous poser la question, mais maman répondra. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous devez le savoir que peu importe qui vous êtes, riche, pauvre, noir, célèbre, star, si aujourd'hui tu meurs dans le péché, tu iras directement en enfer, bien aimé. Donc au séjour de mort, au lieu de tourments, pour attendre des jugements dernier et être jeté dans les lacs du feu bien-aimé. Jésus-Christ peut te sauver, mais cela dépend de toi. Mais donc il n'y a pas de pardon du péché après la mort. Nzambe azaponayo le lot les dieux miséricordieux a recommandé un jour un juste juge bien-aimé dans le Seigneur. Bien sûr, mon confusion zokota, maman zotele koto azote ya biso côté musu tozoka ndenge musu ojise esenye totamola ndenge mais maman ozomona te ke eza bino ba berger oke bozomema peuple de Dieu na perdition quand même koto toyoki ndenge musu koto okende ngai mosala na nzambe toyoki pe ma message ya ba grâce maman ozomona ndenge nini bon mutu na mutu azana ba instruction oyo nzambe azopesa ye nga na se angolu nga lo bango eza na ngolu zaka grâce o nzamba kordenga ce qu'on a grâce sango pe funa profiter nango parce que il faut na kufa déjà mais na kufa kala nazomona va batenga na cercueil baik ba bomanga mais nzamba lobi ye azana mission fasala abina ba ange ba longo l'esprit à mort za katinanga namona mais na rapena bandeko bele bakufa na l'équipe bangote mais ce qu'on a comment comprendre le moko na zana sina moyi na zana mission moko ka funa sala donc mission wana ka funa zala nzama tiengolo likolo nanga na profiter na grâce wana le nazo vu so pona mutu te pona bana te libala te elo moko te ba parent te mais na zana sina moyi oyo pona nzambe ce ko makamba confier funa sala ngo bien. Mais maman, lorsque Bandeo Bazola, et l'on est ça va notre conseil. Concernant Bomo, il y a ceux comme maman, Bamsoukout que Bakanisa, que Mbongo, Kozbala, Kobota, il y a toujours question et il y a un amour. Après avoir Kobota, après avoir Kobal, après avoir Koza, aux en pour ça, après. Après Koza, nous sommes Mokili, oh, ceux qui ont bon ici, Bomo, ils ont la sensité. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Oui, ils ont la sensité. Parce que tout le monde qui paye souillé moko après 40 jours hein balobi mungu n'a pas bimé là qui est sous diable yaki alakisa qui est mokili alakisi bambongo abisoko fuka melinga nyoso kozala yayo hemesa lobaki ba meka nzambe to ko meka nzambe na yote après ils sont aussi alongaki aliaki biloko likolo ba ange bakitaki ceux qui biso to même dans la chemise moko même elamba ezate même sapato ezate nzamba kopesa biso lobi po azana nzambe akosalango akopesa biso. Ok maman toujours na obeta l'histoire à moment de la grâce na ndeko zo baké masumo soyi ko komisi lisumu chéri na yo pese chéri ozo ko tamona obanga nzambe tesimi ozongela nzela nzambe mais maman na bible quelque part Jésus azoyebisa Pierre ok batambola ki na ye oyo adalaki parmi badisciples au coup qui appelle ce qui est clé ayebisi Pierre lorsque tu seras converti affermissez tes frères c'est que pendant un moment on sera na Pierre
Ah bon, on a une amitié, maman. Va mec, lorsque Jésus a fait Pierre à Zongé, coup de pêche. À Zongé, là qui pêche, parce qu'il y a Eba qui est là, on a vraiment apporté qui est dans le cœur, na été. À Zongé, on a vendre la Yesu, c'est la miracle, à Zongé, ça va mapa. Parce que bateau même plus balanda qui est pour na mapa. Balanda qui pour na bon moyaseko. Tiens, pour na mapa kaka. C'est le cas pour na mapa. Là, on a Pierre à Zongé, on a un miracle. Mais tant on comprend qui révélation à qui liboso qui sont maté. Ok, maman, ce que pour la question qui cette émission na biso alelo, maman que ce jeu ya moi ebele tellement to banali son biso sur la délivrance maman. Bande ko bazo la na biso maman. Ebele ba kweli ba victime toujours ya ba pratique ya ba délivrance. Yo ba pratique ozo mona na Congo na mboka na biso maman na ba pasteur ebele. Ba pratique en maman eloko nini ko loba. Est-ce que dans la sorte de Seigneur tout là ya ba délivrance ou comment? Toujours mona ba consultation prophétique. Avant oya maman il faut que ça m'en avoue na pasteur avant que ba prier le aux oies qui au filet peut s'offiler mais côté monsieur n'a posé que c'est celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais quand on total sabiso selon directive na kolokati na bon ngai en tout cas na rolinga vraiment na kota ko simba ba poste batute kunza bengeli biso ndenge moté soki bango nzamba bengeli bango eza bongo eza ngolu grâce pour na bango menga plus tangana loba oyo oyo nzamba bengeli ngai eza bien malamu mingi tangana juger pour nga ba juger ngate donc c'est ça parce que ba sorte ya ba délivrance ni esengeli que maman que bande ko balanda na ebité est-ce que système mais eza ebele ba délivrance eza ebele ba mungu ba doit sala rango surtout que pena site ça va salarié pour na mungu nzamba loba na Élysée zo mungu ke na ona source sinon mais pas c'est toujours la même Élysée wana non que na ndako ya la femme tsunamite ba pratique le lope que bande wa base be bazo ko ya victime mbunzu na mbunzu tolo na tolo mama mbunzu na mbunzu tolo na tolo wana msuza eza bango moko bali mesa mbunzu na mbunzu tolo na tolo bongo nzamba asala ka modèle moko ya délivrance te nzambe asala ka modèle moko te bakoki pe ko simba pe muta biki ezaka la teka loko islamaka na Élysée ya mbunzu na mbunzu tolo na tolo il faut na ka petit lolo mbunzu na tolo na tolo soki so me so na lichim to ko tika ngo te to ko boyati bongo Élysée akosa ki boso na masumu asalaki mbunzu na muto na mwana wana mbunzu na muto na tolo mwana kwala na masumu te soki kobi ya mbunzu na muto po ekomi intérêt na biso tu faut profiter nango to tika parce que ça bongo te nzamba akosala kana modèle azala nzamba monotonité asala kana modèle moko te asala modèle ebele akosalela mais ya malamu oyo nzamba asala kizala ka ya malamu eza ya mabeti et message nous ko lo banan premièrement na ba pasteur non est-ce que message ezali tant que aux servants de l'Éternel message nous nzambe peut-être au koza na ko pesa na ba pasteur avant tout que na corps de Christ au que banda bandimité. En tout cas, nous avons la message de la pasteur parce que pasteur Onzamba Bengi, il faut vendre le principe en Zambie. Moli Mwanzamba Zawana, où il y a plus de vrai conseil. Il y a bango, bazaba tuna Nzambe, mutuna mutoza azui vision mo côté na oyo, azui vision mo côté na oyo, mais loko za mutuya qui to vendre kana ba principe en Zambie loka na koloba. Na église bandini na bandimi kasi ndenge ucho lo bawanati ya mbunzu na mutolo na tolo soko ezo bana lisumu kusala ngote po groupe okima lisumu ti yesu bakima ki lisumu ti tango ndi mazolo bana yesu masia uza mwana nzambe uza na nzala ya ki pe vrai yesu bazaki na nzala alobi libanga wana po yesu masia asimbeki na libanga po abongola ngo lipate mais asimbeki na libanga po alembaki na ye donc asakani na libanga mais Dieu besko nga profiter na libanga wana lobi robokola ngo lipa be yesu masia saki nini aboka ki libanga déplacer ki eza na blo musufu déplacer okende. OK maman message au mokolo ya na Paris là en France message au lobaki ezaki ojite basé sur nini yonoki au transmettre na bandeko o ba comprendre le message de la prédication ezalaki basé trop bien tango basuka bato bako profiter barobika mais ba o bazana lisumu ya chéri o basala ka lisumu anko donc il y a lisumu anko mais nga nazomona ngo plus eza lisumu anko te mais nazomona ngo
plus ezali lokola nzube boti na kati ya ndunda po bango surtout te basala lisumu anko eza pe na o bazobanga nzambe bazali oui balinga pe Yesu marge pasi marge kozanga bezolo bakaka te nzambe azomona kaka pa bato baze ebele pa baza 10 000 personnes amona pa baza 3 personnes ceux qui sont la pasteur moko aza na vision na ye eza même ya 10 personnes te 7 personnes c'est elote avant dakaka na kati ya fidélité nzambe osala ibola mo avaleka. Na moment ya sukango maman ne toujours que Jésus-Christ revient déjà maman ba miso bazo ba que maman zo ba yebanda depuis kala bona bo est-ce que yo moko zo pressentir que za kala minute Jésus esengela zo ou quand ndenge bande bazo ba que azolo banaye bona boye na go yeba bon e banda kozonga Yesu e banda kala parce que mokolo mpe muta yebi yango azate moi isa lobi même nga kutu na yebi mokolo yango te ezaka tata muta yebi yango mais tout le monde ba signe signe déjà ezo sabso que moi na moto azoya bolingo eza na mokilité bato komité mamabe makambo tu ya mabe bimi bato basu na respect na ba parents na bango te okomona mokolo na nzela mwana moto azofinga ye donc eza bilembo que makambo ngo vraiment ekokisami c'est kokisami nyonso. La différence n'est que Jésus azoya déjà au cours ça entre église à lelo na église à basiré ya kala ya ba musée à indina bala ba église à bakana église à bon moment na bino ya lelo mama différence kasi tant que makambo ezo changer makambo to changer na église pour le temps on a bango makambo zaka pende mosusu tukumbi na temps makambo ko minde mosusu makambo ya mabezo bakisa mebe ezo bakama kasi yango balobi te lokola grâce ezebele de bato bazo profiter na mabe pour babiza moment grâce ndenge utolo bango eza moment grâce mabe peso ko ma ebele mais to profiter na grâce parce que mokomo ko ekolongwa et comme le cambo kanda et que on a vu à moto comme sous mon grâce longwe la Bible la grâce est trompeuse c'est ça kosaka comme sous kolongwa mais maman na ngape na yeba concernant verso Jésus azolobake mukola suka et que ba prophète ba sala nzambe be ba robima ba olobake Jésus to sala miracle na kombo na Bible na kombo na yo to bikisa boy batika olobake na magie to bikisa to sala ba délivrant ba grand ba prodige mais na oyebisa bango ke na tikala royeba binote na comprendre parce que so otali na Marc maman Bible zo ba que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ba o ba ondimela nga Jésus botala bilemo e ko accompagner bango ba obikisa ba beli ba kotamusa ba koka bona boy côté monsieur Jésus zo ba ke ebele ba koya ba ba ke to sala ba bikama na komo na yo mais parce que maloba na nzambe za mbeli ya mino mibale de maloba na nzambe tango simbi mbeli ya mino mibale faut simba ngo bien parce que côté ezozo sa côté pezozo kisa il faut simba mbeli wana bien yango moni Yesu masi azoloba mukolo na suka bato mingi na kowanga na bango sala ki me ba na bibino te Yesu masi alobi liso alobi te bato ba kondimelanga basine ko ba miracle ba sala basine bakaminene ba ko sala donc elingo lo baba oyo ka ba vanda nzambe bango anda kowanga na bango te parce que miracle to sala na tango asuka o eza ya nzambe te mi ya nzambe pezali ezo salama bato bazo bondela pe na parents bato bazo bika ezali donc nzambe alakisi bato ke eza na biloko mibale pona makambo ya nzambe tambolaka na biloko mibale makambo mibale donc mbeli wana futo simba ngo bien koto alobi boye koto alobi boye siko futo tala toza na kote ni en tout cas maman ko edenga na neo lebi ke ba miracle ebeleza ya nzambe misusu peza ya nzambe te ouais neti ya nzambe te oyo yebe ko tanga biso ba sorte na keke na kotanga ngo te parce que saka ko ma passe te saka ikokana mais Yesu yemuka ebike oyo yango toza nzube oyo za ndunda ezaka lokole kokana po yo sobela mukongo okepa ya mutu eza na bande musu bazo yango mama azongisi biso na ba moment ya ba masese ya Jésus pour na répondre biso ma moko ko mo biso ba exemple comment eza pour ko aider bande bazo na no mama en tout cas nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci maman d'avoir répondu à notre invitation. Bande bazo na no mama comme na suka ya émission moi maman section makasi maloba no mo zo section mama parce que le bina ne expliquer ngo pour ça que la bamba passa réponse pour donc ça peut le ntimba na nzuzi mais nzamba azoyeba ke ntimba muteza ya vrai nzuzi ya faux parce que ba jimo on connaît parce que ba sali de to ko le bango te ke o eza ya bezo ya faux
poso makande moko mais nzambe mutazo ba solo. En tout cas, merci maman. Liloba yasuka na bano bazola no de partout. Liloba suka ke nzambe abatela ba oyo nyonso ba ozela ko ya mwana moto pe bakangi mitema na bango ata pasi ezali mais nayebi ke to koleka te futo mona bola mwa nzambe. Bola mwa nzambe ta nango yango to profiter nango ya kitoko pene uta likolo. To zwango yo frère pa ovandi ozata tata na 3 bandi mipamba ozana bonka 10 ya pamba ozaki ta chemise ko banga te nzambe oyo zondimela wana osalo bolamu yambo yo leka na ba sœur bon nzambe apesa pambola bango na kombo na Yesu vraiment Jésus Christ nosifi bonzambe na bonzambe lola ezo fota tika ite nzama lola amona bino pe lola efuta bino sima na oto ya ko bakenzama bo to koye biso swa